Bananzambe ezali awa. Proverbe 22 verset 28 zolobate mabele o bakoko batikela biso jamais bakoko kabola yango jamais bako longola ta eteni moko be biso sotika mabele jokende et puis yo pasteur yo mosali na nzambe na prophète o comme na complicité o teka mboka comme na complicité comme collaborer na bato po mboka kende vraiment besoin comprendre te pe boyebi bango bo vandi bozo lobate boko telemisa ta mboka te boko telemisa ta ba peuple te donc tout perdre kaka kata mboka oyo balingami recherche minduki akeba prière akeba veiller akeba ngomba te même hier Ukraine mutu ba yiko take Ukraine ba take Ukraine asali nini Ukraine pa ke akeba veiller akeba prière bango pe balibi bon malgré ba yoko take biso na niveau tozali biso news to bato ba telemi la kat na Ukraine ba biso ba joba minduku ba so défendre mboka na bango wa bundela mboka na bango ya biso kaka tokele na ba prière to bondela to pesa pa ina nzambe akotala likambo bandeko. Non. Ngai, naza prophète, naïe ko le bakat non. Moko na moka soit conscience que mboka se kenda et kenda peso kende. Pe pour en ene bisonde basal nanzam na lobi bien. Basal nanzam na église et sengele kangama. Faut fermer les églises pour mboka na biso et avancer. To kangana na église. To kangana na côté bison news to kangana na église. To tala na pato kende parce que bato news to ba koma kaka sport na bango et puis distraction na comme kana l'église na chorale ko yemba na masanga na babar na ko bien ce n'est pas mboka ko développer na église te ndeko développer nzambe mutako sa nzambe apesa biso mayele apesa biso boanya apesa bo konzi na kat na mboka na biso apesa biso richesse maintenant c'est ça biso de to défendre mboka na biso de to bukato sala na mboka na biso mbote na bino balingami ya bana na nzambe kiese esengo na kati na bino bozali bongo na kat na chaîne na bino ya télévision oyo bolingaka mingi Aziz Apembele TV Aziz Apembele TV molingami soki nano s'abonner na kat na chaîne na biso te ezali gratuit ezali ofele s'abonner bo s'abonner massivement bokota pote ko tombola lelo bana nzambe ekende liboso pe ko partager ko aimer mate na biso molingami ezali ngai bongo frère na bino prophète Pembele Aziza Dieu créateur Nzambe Nanguya créateur mozalisi na likolo na se atinda nga liboso na bino pona kote ya maloba na ipote ya mona na kate alata bato akolata ngai na yo pona maloba na ye ekende liboso molingami soki ozali na problème ya quel que soit genre ya problème songolo vous en a prison vous en a ba hôpital na voyage bozana problème matanga bozana musala bozana esengo epai yo zali na 4 coins du monde tikate nzambe na nguya amona yo tozo bondela ngai na yo pona mate ya mokola lelo esala quelque chose na kati na yo po epambola yo nzambe mokili na tondi yo botondi ngai mwana na nazali mosumuki pe bana no bakolanda bazali basumu soki kotala bokese ni kotala masumu ya motu muta kobika te na ngonga oyo mona na kate olataka bato latanga mobimba maloba na ngai te maloba na yo epesa kimia pesa bosomi na kati na bana lelo pe ba monsa na kati na misala pambola moko na moko pa yazali azwande kimia na kati ya direct ya moko lelo pe na sengi kimia na yo esengo na yo evanda na kati na moko est-ce que esengo zali kiese balingami mayeke zalite yambo ya kobanda direct na biso mate na biso ya moko lelo ezali na kati na mokanda ya Ancien Testament o babengi Proverbe chapitre 23 verset 9 à 11 nde nazotanga makomi siko na mokanda ya français natangi makomi. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Maloba na nkolo na kati na bino balingami sikoyo na kotanga na kati na mokanda ya lingala makomi na kotanga na mokanda ya lingala natangi komeka kote ya zoba te akomona maloba na yo pamba kopusa bandelo ya kala te pe koluka te koyiba mabele ya bana etike pamba te mobateli na bango azali makasi ye moko akosamba po na bango. Maloba na nkolo na kati na bino balingami
thème na biso ezali likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Terre, notre terre. Mabele ezali eloko moko ya kosakana te. Mabele ezali eloko ya kosakana nango te. Nde likambo ya mabele. La terre. Nde thème na biso mokolo lelo. Balingami nazo senga moko na moko, nazo loba na moko balingami. Ozolandanga zala penza mayele. Nazo senga connaissance na yo. Mayele na yo. Ato boya kanga. Ato linganga te. Ato zana problème nanga. Mais makambo na ye nango liboso awa. Eza makambo nanga te. Eya makambo ya yo. Ya mokili mobimba. Ya bano to otika. Likambo ya mabele. Landa mateya oyo partager kabola. Fongola motema na yo olanda maloba oyo. Molingami bomo na ngai awa. Oui, nazali mosali na Nzambe. Nalobi ke nazali prophète onkola tinda ngai liboso na. Prophète ayaka te po sakola, prophète ayaka na lit. Prophète azali combattant. Prophète azali muto batinda kana kati na bitumba. Prophète azali muto asakola kana makambo za koya. Prophète abundela kamboka. Mosali na Nzambe nyonso babengi mosali na Nzambe. Poza na mosali na Nzambe foza na mboka. Oyo kokoteya oza na ba paroisse okotambola. Mais soki mabele wana ezali susu ya yote. Okozwa tan ya koteya te. Même bino basali na Nzambe bolanda na kati na Biblia, bozolanda na kati na ba Bible bolanda bozobondela botala ndenge batu ya kala baza ko wela mabele. Kobundela mabele pe kobomana na ndekambo etali mabele. Lelo oyo nazoloba na baka ya biso na kati na Afrique. Précisément nazoloba na ka etali République démocratique du Congo. Parce que naza koteya bozo comprendre te. Nazo sakola bozo comprendre bo lobi na ngai batu mususu. Ba lobi na ngai na pengwi. Na longwa na kati na liloba, na zasu na kati na liloba te, na kota na politique, na kuma loba makamane na ndenge. Balinga mine ngina loba na bino eloko oyo. Politique ekotalaka yo mosali na Nzambe, politique ekoma kozoloba décision, politique ekoloba kati na makam na yo. Donc so totali bien na maloba na Nzambe, o nyusto kota na politique ezalo kwa likambo moko. Parce que na kati na Biblia na makambo ebele ezali kwa na politique ezana kati. Yango na ye balingami. Bola nanga pena na bokebi, bola nanga na boyibi nyonso. Toza ko bondela, to bandi ko bondela lelo te. To koti ba prière na biso lelo te. To bondeli lelo te. Mais ba mboka na biso eza ko changer te. To pesi ba espoir. To pesi ba espoir, ba tata na biso ba koko na biso pe ba pesa ba espoir. Na kati na lelo ba oyo to la ne ya Nzambe. Mais to ko mona, na ko mona ngana ko mona. Que makambo na Nzambe esengeli kaka na ko espoir te na kati na mateya te, mais esengeli makambo susu baction na ba acte. Botala na niveau to komi sikoyo. Baboma histoire na biso, histoire mutu mundu alingi koyeba te ebandaki wapi to komi awa ndenge nini. Kaka oyo bazo lakisa ye yango na andimi alobi alléluia amen. Mais botala histoire na biso ewuti wapi. Biso tozanga histoire ezate or que histoire ezali, mais mutoyo ayaki pote aya ko komisa biso na moment oyo tozali lelo abomi na histoire na biso, so babomi histoire na bino, babomi identité na bino, babomi civilisation na bino, babomi na ndenge na bino, bango bakomi ko impose ba yeli biso e bango. Mais oye ba yeli biso pote to dérouter to perdre identité na biso. Nde problème tozo le kanango nde yango. Kombo babengi mundele ezali kombo nini? Mundele lingolo ba pauvre. So boy barate lingolo ba pauvre. Bango bayaka na bamboka na biso bafri baye kokuta biso civilisation bien plantée, baye kokuta bamboka na biso vanda bato bazali ko diriger na kati na mboka na biso mingi zaki basi bato bazaki na administration. Obo mona ba mama na biso iloko pamba, bazo mona lelo ba mama na biso iloko pamba bakena ko sala na ba mbeto na ba femme de chambre, ba ménage makamane no or que basi bango bazaki na administration. Et puis ba guerrière, bato makasi, armée ya makasi ezalaki basi nde ba mama oya biso. Mundela ya kokuta kamwaki
nenga yo kuta makamu nuso administration bien classée koto yo boye na bato batanga kaboye bato ba ya kuta nyose vanda ba kamwa ko kamwa ona ko kamwa ba zonga kina mboka na bango ba memisa ba bi to ko kuta bato moko civilisation vanda makamu nuso vanda mais bana basi moko ba grand guerrier sikoyo le kono bango basaki ba pauvre ba sali stratégie ba comprendre que be photo kende to ya ba yaki siko na lokuta oyo boyoka ba komela biso na kati na Bible et ya makambo na biso ba komela biso que les voleurs ne viennent que pour dérober, piller et voler, détruire. Yango bango ba yaki nango ba yeli biso lokuta siko ba yeli ko yebisa biso que nzambo biso zo sambela yango te bandeko. Pourquoi ba olingi ko ndimata ta bo moni preuve ate boyoki maloba mais moyindo alingi ko ndimate la preuve ane boyebi discours ya roi Belge. Roi Belge alobi bokende kuna epai na tindi bino oto tindi bino bato wana bokote bango nzambe te po bayebi deja nzambe to yebaka deja nzambe mais bino bokende bo changer bango nzambe bo bongola bango religion bo fukimisa bango bo teya bango makambo mosusu ba préparaka banane bato mosusu bakutaka ba prison aussi prison na yo to otikali na 2 3 ans prison ba préparer yo papa ba tindi yo ba yaka lokola basango bamusu bakina ko ba prisonnier bamusu ba soldat ba préparer ba yaka na stratégie po ba yako boto la biso oyo ezali likamba yaka na lokuta makamane na ndenge yango ba yaki tango ba ye pona bango ba zwa bokonjona batezaki biso Mateo oyo bango ba changer biso nzambo ya bango loko batata na biso ya kala loko ezali ba yaki pena berere yaki ba trahison entre bango na bango ba yokuta basi boyoka ali solo te ke mwasi ya Zingakuf akana makasa ko sakana te basa ko kokayete mais bakamati mwana na ye ba memi na Portugal ba former ye à partir de mwana na ye nde bakamata ke mwana wana aboma mama na ye akunda mama na ye bango ba comprendre ba ye ba formater mutu na ye ba coach makambo susu allez akomaki contre siko pote aya ko boma mama na ye oyo yoka bato nyoso bazali ko ya bazako kima basi na biso ba mama ya biso ba combattante ya ko sakana te baye tango baye ko zwa likluba baye ko lobate maloba na bango baye nzambo ya bango nde oyo baye la biso boyibi kaka bino mo boyibi baye biso christianisme ke nzamba na bango nzambe na biso zakina yeye nzamba lokuta babandi kote ya bakoko na biso bandi kote ya bakoko na biso pona bazwa bango balobi ki faut ba baptiser bango ba changer bango ba kombo or que na carte na vie sou ba changer kombo ba changer identité et sili ba kombo bango ba pesa bango ba yebi kutu na ba kombo te ba pesa bango bazo ba baptême bazwa ki ba baptême na bango makambo akala bazo ba baptême makamane ne siko soko ndimeli te olingi kolanda christianisme na bango te olingi olanda nzambo ya bango te bakokata yo maboko pe okokoma esclave pe bakotumbo na moto pe bakokundo mobimba bazakosala bato ndenge wana banyokola baboma et puis basala bango je na sens que soko ndimeli te nzambe akoboma yo na buta lelo bato pe bazakozela bamona moto akokufa or que na poko bana bazako préparer poison na biloko akoya poisonner bampoisonner lobi bomona moto akufa babi ah ya solo nzambe na bango mpena azoboma bato donc bazaka na batorture bref batorture yango nazo senga kata mino bokota na ba histoire bo épuiser c'est le moment botanga histoire na bino nde bakufaki pe bakamaka na ndenge pe bazwa biso ko na esclavagisme tokomi bawumbu na bango babotoli biso bokonzi bazwi ba culture na biso bazwi ba bible na biso bazwi ba richesse na biso bazwi science na biso ti makambo wana ti eye kosala mape kaka na Égypte pareil lokola ezaki ya bango te bango bayaki bapauvre bazwi likambo wana lelo boyiba na malamu te même na kati na Angleterre banoir bazalaka reine d'Angleterre abotama na nsima na ye ala bancêtre noir mais lelo liko bakoma kosala nini noir a progressé baelimina bango mpo baboma histoire balingaka kutu te mais bayebi ke babotama na sang noir baelimina bango donc soki motu oyo babenge moyindo alinga matisa motu alinga bimisa fo basala to soit na poison soit na nini donc bakoelimine yo okoovanse te eza ndenge wana parce que bayebi ke eloko bazwaki bakolo nango so bazongeli yango bango badisparaître bango bakokozala te ntango bateyi biso bakamati basali oyo bakokosala ti kovanse na bango oyo boyokaka Constantin, le Constantin, roi Constantin
akomaki lokola pape na kati na bango bango na bango basalaki réunion basanganaki basali nzambe na bango bacréer nzambe na bango bapesi ye kombo oyo nyonso boyokaka oyo kombo Jésus alors que biso tozalaki na Christ oyo ya biso Christ azali ko ya biso penza bayindo azalaki makambo oyo Christ na biso asalaka bango bakamati bacréer oyo ya bango oyo tolobaka sikoyo tant bacréer sikoyo balobi tokolandaka akaka oyo tokosambelaka oyo mpona bondima. Est-ce que si bomona na kati na mboka oyo babengi Israël, est-ce que bandimaka Jésus bandimaka ye basambelaka ye te po tala na kati na Bible elobi te mwana oyo akobota makombo na kozala Emmanuel yende nguye kozala kati na ye mais elongwe Emmanuel ekomi Jésus ndenge nini siko Jésus yango eza na juif to eza na français to eza na nini baromain nde na roi Constantin premier bango nde bato bakréer ki kombo wana bakréer yango balobi to banda ko fukebela yango to banda ko sambela yango to ko salaka boye bakréer histoire na bango baye ko créer histoire bango ke to ko kende likolo te sans que to lekana ye mais donc des histoires ezalaka wana makambo mibale ezalaka wana ba Kristo wana bomona wana pe na kati mo baye ko yeba ki Kristo wana azaki moyindo mama na ye pe moyindo yango tilelo na Vatican so côté na kati na Vatican kuta ekeko ya Christ ezaka ya mwindo mama na epe mwindo mais baye babandi ko changer histoire bakongo blanchir ye bakongo même na cathédrale oyo ezikaki awa na kati na France mais Christ ezaki ya mwindo mais mwindo alingi ko comprendre soko lobi kaka te nga ko changer ngate na ko changer te mais na ko faire comprendre que bokota na histoire bo épuiser histoire ngonga se koki biso basali na nzambe sikoyo na kati na l'église na biso tozo teya tozo sakola mais matin na biso tozo teya tozo mona ke po muta bonga po muta zala bien faya na paradis yango nini poto même na kati na église soki pasteur na kene ye poto mwana kena poto pona ko na poto ezali lokola bénédiction source ya bénédiction ezali lipamboli ezali onction ezali muta fumbami mutu soka ayeka poto donc nde bénédiction nyonso na poto bango nde ba créer yango sikoyo bakomi au-dessus na biso bakomi likolo na biso lokola ke biso tozana sana bango poto bonga foto mona bango lokola créer nzambe na bango créer pe enfer na bango yango mona kaka siko loti ndoto to makama ndenge na mulimo na mbimbe omona kaka banzambe bango bamindele ba ange bamindele bango nde créer yango et na monde moko créer ya quelque part et comme le lifelo na bango et comme le pe enfer na bango et comme le paradis na bango yango mona muta loti na kendeki na mboka moko boye na ko mona bandako ezopela ezana ngo mususu eza na ville moko eza na France mususu ezaka mususu na Russie e bandek bakola so bandako ndenge donc yoko ya na vision tango ya ko mona na ndenge ezongela na Jésus na bango wana azalaka ko et puis aso sala premier miracle na makamane maza nzambo biso to yebite toleka na mensonge lokola siko biso to kumisaka ye to binelaka ye to yembelaka ye akoma kozwa siko force azwa siko force osoko sengi pe omoni makambo mais lokola eza ya bino te makambo ane koumela te makambo ane kosala iloko bobundi bozungu na même problème bobundi bozungu na même passe bobundi mais vraie identité na biso nzambo ya biso azali nde yango tant nazo ileka liboso nazo sakola mena tant que musali na nzambe boloba me liboso ngana lo yebisaki bino bien tozaki na berrer ne ko comprendre berrer na ngai à partir ya COVID-19 tango yaki nazo loba bien na la na kat na ndako ne ba kofena biso na bimaka te je fais que des jeûnes de prières na bondela na senga nzambe na iba ezanini na fungwa na makambe belé à partir wana bango mo ba créer mais yiko fungula ba cerveau ya bato yiko fungula makamba bato lelo obozo mona oyo sikoto ko comprendre que non bato ba kosa biso tango molayi mais tozo comprendre oui na lingi na lo bato bato nyoso balanda nga ba comprendre nga mais na lo bana bino be boy ngai da comprendre ba misusu baza ko comprendre mais toza mukie mais ba misusu ba lingi ko comprendre te baza ba ignorant. Donc, mais beaucoup comprendre le ciment. Mais il y a des gens qui comprendre que l'histoire est ceci, et ma manipulation.
mais balingi ko signaler bino te mais baso faire vivre bino makambo baso sala ezo la kisaki ezo la ko ba manipulation que bino bo comprendre bino bozo zela bango ba yebisa bino ke to zaki boy to sibaki ba kisto te ba ko yebisa bino te kaka ba acte na misala bazo sala ezo te ya bino zo la kisabino ke non vraiment oyo ezala ke nango lukuta ngana za ko yebisa bino bondi mangate mais nazo ba na bino lelo te mais lobby tant on comprendre mon que to lekisa ki ba temps ebele na makambe ebele soki to te yaki bato poto ba bongisa ba mboko na bango poto to te bato na kati na église ba sala ba entreprise ba kamane ne to ko makamane na ki to te ka maloba lelo yo ka makambo so botela biso ba ju bible ezali maloba o epe ezali ka biso mais ba bongoli yango ba sali ba apocalypse ba créer makambo mususu o yelike na bit na bango skolo kola basali église bakamati bapona basali na nzambe boboyoka wana catholique protestant the way témoin de Jéhovah bango nyonso eza eloko moko ezaka dirige kaka na Vatican na musulman eza dirige na Vatican siko ndenge eza wana badécision nyonso elekaka na monde elekaka kuna oyo boyokaka ke tout chemin mène à Rome eloko moko te bakoki kosala eleka na Rome te tina ya proverbe wana boyokaka ngo ezaba moko de do likambo nyuso fo leka kuna bango ba ko tete ba oui ou non ala bakamate siko ba tche biso de liloba ba tche biso siko arme principale ba pour ba détruire biso religion mais bazo ba biso que paradis na poto mais paradis na poto ndingi alors que biloko nyonso oyo ekomisi bango bakoma lelo ndenge bazali batonga bandako batonga bavion batonga bafize basala biloko wana eza ya biso bayindo euti na bakongo euti na ngola euti biso nde baproduit na biso bamatière na biso mais biso sikoyo tokomi kodépendre na bango matière eza ya biso makambo ya biso tokomi bapauvre bango bakomi bariche bakotika bino batikeli bino mpena nzela non bacréer biso oyo babengi religion bacréer biso religion babebisi basivilisation biso kaka tokosalaka eloko moko te maloba na biso ko nyonso photo leka na kati na église photo bonda na kati na église bayeli biso balobi na biso ke bokonzi nyonso eutaka kaka photo leka na mokonzi na bango basalaki avant te tozwa bokonzi nyonso mais makambo oyo bango bazoyebisa biso bango moko baosala ngo te bango mo ba prier yango te bango mo ba kendeka na l'église le quoi biso kendeka te mais moyindo a comprendre te que photo baby sa modèle ya vie na bango ba respect ndeko to lingaka batu donc ba diviser biso ba kabula bamboka na biso or to aki batu moko oyo ka Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa Cameroun Gabon batu moko ba yeba côté na bamboka na biso ba kabuli biso ba kabuli biso ba juba biso ba côté biso ba des autres o boyo ka guerre les gars qui na kati na Rwanda na ba Tutsi na ba Hutu kaka bango ba ye ko diviser ba vanda na bango place moko ba vanda ka be colonies sika moko ba ye ko diviser ba na bango kaso to tali bien bandeko ba ye ko diviser ba ye ko kotsa ba songi pona bango be ba sali makambo bango et puis ba ye ko voter loko moko soki ba ye na bamboka na biso ba juba mboka na biso mutu moko tetan basaka réunion bango nyusu boyoka ke basaki réunion na Allemagne et puis mususu saki na États-Unis réunion wana basalaki mutu bakabuli mutu na mutu azu mboka na biso bazu Angola Portugal azu Angola France azu ba Sénégal azu ba Mali Congo Belge ayi kozwa Congo Kinshasa makamane na nenge tout bakabuli donc ne bakabuli bakosala nenge balingi po iza bamboka na bango et puis bakoko boma bakosala o bango bakolinga mutu akokanga mutu te po mutu akoboma mutu te la preuve ndeke bayaka babomi basali pe mutu akokanga bango te eza nenge wana ekotikala kaka nenge wana mutu moko te akoya kotia non kaka nenge wana o bango balobi yango tozo vivre yango tozo leka. Donc ba ye siko na mokonzi na bango oyo boyoka mokonzi na bango ba ye kocha autant de ye mutazo ba décision autant de ba armement minduki nde ye wana ba benga éternel wana ya ba codé biloko codé oyo kaka éternel a telemi éternel a keko boma nzambe oya nzamba boma kate nzambe asala ki yo pa boma yo te soko alinga ko aboma yo akoye ko sala yo te akoko créer yo te mais nzambe ya nzamba za nzamba bolingo bango nde ba yeli biso sikoyo ba yeko yebisa biso ke religion photo bondela ba força biso na ba religion partout na makasi ba koti biso religion na biso na makasi ba teki bandeko na biso na
l'esclavagisme mais États-Unis makamana banti ba yebisi banti ke ba noir balinga bino to ba tekaka bino yango balinga bino aba kotsi biso ba confusion na banti to yoko na kati na ba noir et donc bangonde bato bazaki na bazwana o ba sala biso ne rapona nini ba ko nyoko na biso tina suka to kokoma staff tina suka et puis ba ko tikela ka biso tenter pour ceux qui to lukuto développer ba yebi makasi ya noir ba yebi mayela noir pour noir ba chemin de fer boyo ko ba biloko makaso ni to sala ba noir ba sala yango bo mona ka yango na bo ba ibiki noir na makasi ya ko botoma mundele na noir andenge mote noir na makasi ya ko sala te sans coûte mundele bo mona ko na pas makasi na bitumba même na bitumba fa kende aye ko na mingi ba akota ba entraînement aye ko na ndika ko beta makofi mais noir te même ta danse ta ko bina fo akede ko yeko la ya ko yeko la tala muni noir même moi si ya noir et pas beau ça là ce qui maman moindo telemi so tomboki mais au moins na ba sama ba bindele ba lenga bondo ba komi rouge ba to banga ba banga biso parce que ba yebi so me ba ko yebi sa biso te ba yebi ke biso toza di kona bango mais bango ba komi ko te ya biso ba komi ko sala biso potori ba ke toza na sena bango religion na biso ba yebi biso chercher premièrement le royaume des cieux donc biso photo lukaka bokonza le kolo bango bazo lukasko bokonzi o yase bango bokonzi aseni bazo tonga bazo sala ba fusée bazo tonga bandako na bango bazo sala ba avion bazo sala mituka makamane na biso to lukande royaume des cieux donc eza système ya freinage ya mentalité eza système ya colonisation toujours de ce continent biso to ko sala ka iloko te biso pe to yebite to lukaka to te ya chercher premier mar de royaume soko talibi bato bazo défendre parole de Dieu ko le kanakat na monde ezabiso surtout ba congolais na ba angolaise makamane biso bato kuma ko défendre kuma lo bango moko ndeko yo vandi na poto tala l'église catholique o mona ka so bato ba kauka na bango soko ke même ba messe na bino bazo ke nesu muta kufi oke kuna okekuta ka ba noir bato ba hotel bango ba sundu na bango po ba ibike e na yina mo makamba lukuta e ya makambo ya ko servir bato ezali ba stratégie na bango ba utiliser baza kuna te. Et puis, ce qu'on a yo moyindo, osa prêtre, comme côté ya mingi na catégorie bango, comme le coup pousse na taso lungu mata, bako éliminer, osa musu basi le poison na société kana sapato lata. Tam so biloko lia mo na lobi ga mo na pas au disparaître. Pour bit na mo moyindo ko le kadi boso te, quel que soit ta batikela yo moi trace moko na musala moko bo bako peso pe mona nora kuma ko sala sikana okoma sa bako lukilo problème moko bo fo kaka olongwa to bako kwesu na leka moko parce que ezandenge wana ba yeko te biso soki ba betu dans l'état ma o pesa sur l'état ma mosusu donc biso ce que tu acceptes ka ba passer tu acceptes ka dini mais bango soko meki même na mboka na bango ko c'est un monde que tu comme ndenge bako beta yo ba frappe ba beti yo ba sali yo ko sala mais pona yo moyindo ezandenge na pesa l'état ma koto yo sala makamane na ndenge ba yeko yebisa biso lisusu ke ba riche ba kokota bokonza likolo tende ba pauvre ba kokota bokonza likolo donc biso to continue ka toujours na ba pauvreté pas tout le monde bokonza likolo mais bango richesse to ko makaka ba boyi na bango to sale na bango baza ko konza biso bango ba la mora ba 8h bazo ke ba 10h bazo ke musala yo fo la mora ba 5h du matin ba 4h ko sur la bango ba toilette yo bango ba ya ko sala ba salité na bango et puis ko sala bango makaba ménage makamande na misala kaka o ya makasi na makasi pour lobi kalate lobi vina yo ko mambulu o komi boye pona ko simba ko yeloko e komi donc o yo zo benga ke au paradis c'est l'enfer ba créer enfer mo ko ba créer tout monde a rien dit pour nous ala bien ti bozo mona bana bazo yana ba poto bazo ya ko kufa na kati na mai or que paradis bangonde baludaka oya biso pana biso pana oyi zakata biso ndebi ba mona biso ba vrai zoba ba vrai yuma biso tozo comprendre te pona nini nyonso oyo basali na nzambe tozo sa musala na biso te to sali pe musala na biso te parce que oyo leki koleka ezaba église ezali opium o église ezali drogue to droga bato na makamane na ndenge bato baza ko ndima o tozo loba na kati na église mais ce que tozo maloba te na mayele ya ko enseigner to changer ba enseignement na biso to changer ma terre na biso na bantu ko mona mundi mais moko na moko on ko telema conscience ko zonga na batane surtout ezana basali na nzambe ba pasteur baza na poto bino boza na poto bozo mona makambo boyebi pa makambo mais comment bozo ko développer bato même bandimbo baza na poto te
Tout ça, apprendre. Mais c'est les mêmes choses. C'est regrettable. Balingami, c'est regrettable. Donc, moko na moka comprendre que talaba biso o yulu ko tozoloba awa ndi nazoloba awa ngai pembele. Faut en courage. Pour ba mso bangali wa o soko continuer ba boma yo. Donc, siko yo za na posta ba mso ba lo baba boma bango yo ku fate. Mais biso to préféré to lo ba vérité la vérité même na sima na biso da ba mso ata 3 ata 4 personnes ba o ba rejoindre. Ba ibake non. Vraiment faut te changer. Courage oyo na toloba oyo moto nyoso ko zonte pe ba mso bazoloba ba miri na se ba loba na se a pembelo mais moko ba fanda pe ba bige pembele pas cause na raison andeko to servir l'église andenge na ndenge donc ils ont encore loba bozo servir famille mo bozo servir ba mo bino boko salaka sala bozo loko ti et loko zati et ça ka toujours luka mbongo te mais botala na kati na l'église to wuti na ba kama to le bo salaki banane le pe mon pe ba comme ko finga bino ba saka na esprit na bino mais ba konneka ngala yila ka nzambe ba sclave to ça ba sclave mais tu go so funguli kambo ya aso ba ne wana mais andingwana ezandingwana ba kabuli pe mona pe église bino bo bâtir église bo tonga église mais le be comme yango ya famille mo ba comme kabula ko wana kuna jukudo wana kuna jukuna bino bo juini donc boleki saki tango ya pamba oyo ke tango ya raki kutu ke to ko so saki ke to sala bilanga ta bilanga nde to lona ki mingi tozongisi mboka sima ale bayiko yebisa biso non bozala calme Jésus revient bientôt akoyaka la te aya kokamata bino ba pauvre nde bozolela aya kozwa bino lokola akena bino kofana bino na paradis epai ya tata balingami est-ce que boza mayele yo kanse pena mundele loka malamu kotikela yo ozu penza po Jésus akoya kozwa atikili bino po bino de bato bozala po so bokonza ko mundela po so bokonza ko te mentalité sévisme, esclavagisme, moniokoli, otoleka. Biso pe tozuma te ya wana. Allez oui, tokoma kaka. Bango moko. Est-ce que boyoka bango na ba radio na ba télévision. Boyoka bango ba Jésus revient bientôt. Jamais balobela kangote. Même aux États-Unis, balobela kangote. Même en France, même en Europe, balobela kango jamais. Mais biso kana kat Afrique. Mokilene comme Jésus revient bientôt. Bozo kumisa. Makoyate, akoyakate. Oh, akoyate, pas koyakate, et bandit de siècle nini. Et bandit de kinin. Aye mo kolonine. Ba espoir en vain. Ba espoir en vain to tei ma beto sakoli ma be. To changer ma terre na biso ko. S'il te plaît. Ba créer ba biloko, bang ba ko créer ba biloko tout. O ko servir biso na monde. Tout. O mo yindo ko telemate. Ba créer ba satellite na likolo ba tala biso à partir de kolo. Mouvement nyos to ça na bamboko na biso. Na ba président biso mo ne ba zofuka. Ba créer ba satellite. Ba créer ba avion, na ba avion de guerre. Hein? Ba créer ba caméra. Ba créer ba arme nucléaire, ba créer ba téléphone. Ba kuma ko surveiller biso na tout. Na kat na ba téléphone ba biso ba réseaux sociaux, ba so surveiller biso na WhatsApp. Oh nous so sala na WhatsApp na Facebook, na Messenger tout ezaka ke loko moko ya bango. Partout zo kene. Ba créer biso ba créer biso ba CIA. Hein? Agence, il y a surveillance. Baïko sala sous na katia mai pe bazo surveiller sur la katia mai baïko ba sous-marin. Ba sous-marin o yali partout na quatre coins du monde yali. Ndito ya kana na Congo, bo na sous-marin moko fana na katia mai. Ba tsango na quatre coins du monde partout, boko sala ke loko te. Ba o mona so bimisi mutu po, so bimisi bo créer bo po, o news bozo sala bango ba yebi. Biso to saka na kata prière. Mais yo ka niveau bango bako toko koma mokolonini toko kokona bango mokolonini quelle sorte de retard autozoa lelo c'est difficile baso sala ko bango balingi batie ba caméra partout même na télévision ba créer na télévision ba télévision pe auto yango et comment surveiller na kat na ba téléphone biso to ba wifi to ba bluetooth partout to zali bazo yeba na téléphone no bazo surveiller bazo yeba pa yo yali ti ba komi na système ba chabiso ba pis et pa yo zali ba yebi so ba ngba boma yo ba ko sa yo lo banini yo ka niveau bango ba komeli ba sali autant de nzambe we ya bango autant de décision autant de sala makambo ya sala na kat de temps yo ko saka na autant te autant wana nzambe na bango obo yo ka nzambe so atumbika aboma ba te bele autant ba Saddam Hussein autant aniengi saye Kadhafi ngacha munoko ba niengi siye biso ya biso baboma na ba kimpavita ba yiko boma na ba kimbangu ba yiko boma ba Lumumba
bas Thomas Sankara tout bakenda nana loba bakanga bango basambisa bango po nzambe basambisa kaide nzambe ngo nani autant biso siko to na kata bible nzambe ndanga abomaka tango na Noah tango abomaka David atomboka bato ebele bakufa nzambe ayaka po aboma batie siko ba histoire wana kata bible po bala exception ke nzambe orke nzambe te eza bango nde bato bazo sala biso makambo yo tozodeka football tamayele botanga congolais noir angolaise wani alingi kotanga talingi ko comprendre botala siko bango mo bato bimisa ba secret ya makambo ya kala na ba livre ya kala na o eleka na kati na Egypte ke makambo nzo bazo baona ya lokuta na bazo fabriquer ko tuma na o bomona wana arc de triomphe na France ezaka ya kala ezaka na Egypte bango ba yiko créer yango kuna donc biloko na biso bango ba yeba yiko sala ngo e komi ya bango pe ba te biso tondima toujours accepter peut toujours fukama peut toujours ya toujours mona ka bango non biso bazo la biso nini ba prière ko sala biso ba église ba yiko financer ba pasteur ba yiko financer ba nini so bo moni ka na église na bino bo moni ka église na bino oh ba américain ba yaki oh ba français ba yaki ba anglais ba yaki ba yako tala ba pasteur na biso esili bango bato bakoti na scène ya église wana mokambe na bino ko yebisa bino te bo mona kaka o ba ye po batonga église na biso o ba ye sa te esili esi bakoti na kati na action bango bato babando tinda ba na cc bato te bo mona ki tato ye prophète na Nigeria wana Tibo Joshua ni église na yazo te mais église a monene na ton sana ba stade mais c'était pas lui so hôtel na se ba Dieu bato bazaki na se est ba Dieu ba kumisa ba chrétien ba kumisa Jésus mais bango bato ba diriger le col ba yebisa ki makamba to cité ba liquider yo ba longoli yo et puis pona bango ba avancer o bano teka ba famille na yo o bano teka ba ndeko na yo ko bima na basi ya batu ko bima na bana mike po musala ya bango o ya bango eza culture na bango ba vivara ndenge wana pédophilie homosexuel makamane donc eza ya bango eza fondé na o ya bango ba ko tinda yo le col yo koti na ba o komi franc-maçon ba obligé ba konzi na biso ba contre na ba kilti na bango le ko contre na kilti na bango et alors ko la pinai na kilti na bango o ça est le côté neto zali ata bozo gangela ba président tozo luba ba président bino ba président ba sala le côté pas déjà bango news tout baza na kat na molongo baza na kat na prison ndenge yo côté na kat na prison baza surveiller même ba armée na biso za surveiller et ça mubulu eza mobulu oyo na so yebisa bino bandeko eza nde bosembo nde vérité et na ngote oto tout ganga to lekisa ba temps na kati na ba prière na kati na église mais non na so yebisa bino o donc église ne to na ba prière ko eza ka pona tant ka conscience poto yeba mais et loko zate bandeko et loko zate wana na so yebisa bino o kitabo mata il y aura rien basali na nzambe na biso nyuso ba yeba bio l'or et l'argent appartient à l'Éternel à Dieu lokuta c'est du mensonge c'est du n'importe quoi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Non. Nzamba sala mbongo ti. Mbongo ezande bango nde basalaki mbongo wana. L'or et l'argent appartiennent à eux. Eza ya bango nde bat basala yango. Bomona ka ilongi ya dollar te. Bacha ba lisu ndenge zo CV mukili makamliso bango nde ba créer ke mbongo na bango. Ba koma ko diriger mbongo na bango. Basala nani? Ba oligarque, obozo ba oligarque. Ba Rothschild. Ba Kof. Ba 13 familles wana mbongo ezalaka ya bango do bako sala oyo balingi po za ya bango eza ya biso te eza ya nzambe pete eza bango la preuve en est que ba famille wana bango nyos na monde et pas o bomoni ke mbongo ezali eza bango baza wana na Angleterre bango wana ba famille wana baza wana na Angleterre baza na Allemagne baza na France baza na Belgique ba roi belge wana ni sona bomona roi belge wana ya famille na bango roi ya reine Angleterre ya famille na bango o bomona roi ya Monaco na bangwana reine Beatrice bomona na Hollande na bangwana kaka famille na bango ba famille mo ba bandeko pe o bomona roi ya Danemark na Norvège reine wana bango moko tina Espagne ba famille moko mais ba laksaka boité soko ba kena ba reine na bango ba benga tante o ba benga reine ya Angleterre ba benga ye tante na président ya France oyo toza sikoyo yaza na kata famille wana na o ya Russie o bomona wana Russie wana bazo bunda bitumba ba ndeko bayebani c'est des choses cachées do baza famille moko bayebani sikoyo bakamata bacha lokola mboka lo Suisse za ya bango bacha ba mbongo nyoso ko tambola na mukili
donc il faut qu'il mbongo au bango na Suisse donc mbongo wana ata bozu ezongela ka bango yepa na bango moko eza ya bango moko ah mais balingami bo comprendre bango nde siko bato bakokanga économie ya monde bango bakokosala oyo bango balingi bango bayebaka tournage ya monde so mpo oyibaki mbongo tokokotaki na banke nini bayebi ke eya na banke boye bayebi ke eya na banke boye et puis na bacarte bancaire nyonso toka na bango bazwaka quelque chose na karte na bambongo wana yo kosala nini tout est cerné hein donc bozoganga na kati église bato bazoganga pembele wana parce que boyebi na bino te boolanda te c'est pas la politique mais c'est ça siko toya te pendant la politique toya kokaka kote kokosa bandi to nyokola bandi mais makambo ya mwana siko bango nyonso wana donc basomba Afrique ezaka bango na opesa ka ya Congo démocratique eza ya biso te eza ya Angleterre na bandeli Congo démocratique eza ya biso te eza ya Angleterre et na ba place musu na Congo na ba foro wana mokokoto musu okota te bayebi bakonzi bayebi okota soko komi kuna premier ba américain ba joie espace da bango pourquoi parce que ba anglais reine d'Angleterre apesaka mbongo na roi Léopold II ye aya kosomba Congo aya kosomba de mboka ya Congo donc mbongo utaka pana ye po ba bandeko yende batindaka ye yango bomoni siko bazo luka bazo sala tout so bomoni ba guerre zo leka na est ozo leka na est batali boso le boso o baza na premier plan na kata guerre wana na américain te ba français te ba anglais bango ne batali boso après le col eza grande tante na bango nani na bango baza na sima ba Hollande baza famille moko ba Hollande bango bat baso décision ozo leka na bazo tinda Rwanda te donc so bomoni ba biloko to leka mamanda vandi na se asko ba Canadien ba koti na kati po baza ka famille moko de Canada boyi bien Canada ezalaka ya Angleterre parce que Canada baza na président Canada baza na ministre ils ont dirigé na reine Angleterre même en Australie na Nouvelle-Zélande ezalaka ya ba anglais ba ya pe ko zona ba net ba sud-africain ba ko zo ba Zimbabwe ba ya ko zo ba Zimbabwe ba ya ko zo ba mboko ba Lusaka o ya Zambie ba ngwana kaka donc mokiliza ya bango ba ko sala o balingi ba o diriger balingi so balingi ba boma yo ba bomeyo so balingi ba vendre ba vendre yo c'est ça donc Afrique donc au besoin mon on yango basiko comment ko zo idée bazo zo idée na bango siko basala ni ba ko mbrouiller biso bazo ba réfugié oyo baza na Angleterre ba boaki batinda bango da Rwanda yo ka bien batinda bango na Rwanda et puis ba réfugié ngo ya ko pona ba lobi ba cité mibali et si bon mona ezala balobité basité mais faut bazalaka mibale Rwanda baza na mboka muke siko ba promettre ba Rwanda ba promettre bango ke toko zo parti ya ba Kivu ma communauté comme biso donc eza ndenge wana ba histoire eza ndenge wana tango ba réfugié na ba koya ba ko vanda siko kuna ba vandi kuna ba ko kota na Congo ne bazo bengana bazo kota guerre ba ko kota ba ya ko vanda so ba vandi boko bimisa ba ko te ba sali république na bango donc ba ye ko sangisa biso na makila oto yebaka donc faut ba mbrouiller biso pona nini ba yebeke moyendo akoko développer te mais ce que moyendo alinga développer makambo nyonso ezouta na Congo parce que Congo muta na puissance même religieuse spirituelle civilisation et na Congo donc mboko bakoko étouffer le corps à Congo ezate molingami yo musali na nzambe zo ganga il est venu il a dit ça est-ce que vous comprenez on comprend ma solo te ba betle biso masolo makamane na o bazolo ba wana yo zo te yo sakola biso zona ba veiller to kene bangoma to bona mais ba rebelle baza okota pe bazo kotsa biso ba réfugié to la ba pongi o le to te ya bandimi na katna beklisa biso ke botelema bolambuka boloba suku to lobina même na classe da bana nyusu ba lobi to bi matana ba bala to ganga po banga makama force suka bo tsuka force ba banga to loba to bi misata ba non vous partagez na matière vous partagez ma camo to lingité to te ate to sabla kaka Jésus revient bientôt vous zela bo mona nzamba ko sala vous zela ba koko ba ko lamuka vous zela ba ko mona non pour ba neutraliser biso pour ba sisa biso ba ko mo créer biso ba vaccin ba virus ba créer biso ma maladie belebele ba créer biso sida ba créer biso Ebola siko beaucoup mo yoka ba mususo ba ko ba créer variole du singe biloko belebele pona kaka ba silisa biso Covid yaki boyoka ki bien toko kufa toko sia lokola banzinzi po ba yiba ki ke na plan na bango toko silisa bango toko sala bango na biloko tozo lia
obo ke somba buke ko somba na Château Rouge biloko ngo ebutaka na Schengen kuna mususu kwila mingi na port ya Hollande makamane ni ulia biloko so comprendre na kati na biloko bakoma ko éliminer biso malembe bakoma ko longola biso malembe vi malembe ba soso tozo so makola soso bakoma ko tsoba produit bo to éliminer malembe ba mayele mabe ba na makamoko ba so ko éliminer biso malembe to sila to kende to yeba surtout moyindo ba ko tindile bino ba bilamba ba tindile bino ba vaccin ba tindile bino ba aide wana so tali bien mubulu balingi bameka ba arme na bango minduki na bango biso tokoma bakobai kaka kuna kaka Afrique tosala nini oyo bozoleleka pourkoi bayindo makambo eleka na Ukraine kaka bayindo makambo nini eleka kaka bayindo mpo biso fo tosila mpo biso tozoderange mpona ni eloko bayiba c'est ça bozoteya bato te boyebisa bandimi bien clair ke toza na problème moto nyonso ya moyindo aza moyindo oza sportif oza acteur il y a cinéma to musicien oui bani oza célèbre so ba moni comme na niveau mo bano mata kalate ba ko leka yo ba ko luglo ba problème ba ko luka ba leso mwana na bango po mbongo na mo ebima kate so oza joueur pe ba leso mwana na bango boyi bien et puis mwana na bango papa lobi a ko senga divorce eza nengwa na fo ba botola mbongo ezoka pa na bango eza ya bango soki te ba ko luglo maladie moko toto prison yo ka seli Michael Jackson ba ganga célèbre bango balingana ba changer nano poso po atsana po ba mona ke mundile puis ba so complexer biso po to mona ke complexe tina suka ba legisi kaka eleki c'est comme ça eza makambo de eza na planning na bango si ba traiter yango ti lelo na vatike zo salama oh bola la kapongi mutu nyonso ya mayele so ba moni mutaza mayele bano poussa na oh lauréat oh nini akovana na Afrique te faut bango bazoyer aya na mboka na bango donc pour na mokili avancer faut kaka na bango biso te bakozwa aye pa na mboka na bango même obetaka bale bien faut kaka na bango makambo nyonso kaka na bango o mwana zwaki États-Unis comme ça makambo ya loterie o bana nyonso mayele bakende kuna bongo siko biso na Afrique to tika na banani donc biso to ko développer te boyi bien ngotekeza ba stratégie toye bana oyo tozotika liboso ata tozosakola ngo ata tozoloba tozoganga na bakata église bogangi mais y a rien c'est comme ça bango bazo se prépara biso tozoko dérouter bandimi to même bandimi basali na nzambe ta bo libérer bandimi botika ba na kati na ba prison bo libérer oh nazoloba ko ngana nazoloba na réalité pe vérité ndenge makambo zali bokondima bondima te mais c'est comme ça makambo za ndengona lelo bokondima na bino to mais lobby pe ba miso ba so comprendre mais na ba pasteur on va comprendre que histoire c'est celui qui déjà ma mobulu ba yiko comprendre que système ngo tellement umeli basali et comme na ba siècle ba yiko comprendre que siècle ngo c'est sili ba comment on déjà kati ya Bible na Apocalypse que na 13e na Apocalypse 13 que beta koya parce que akoya beta ngonani bango ba créer basala sikuba l'accepter que bon ezande liko biso la Bible to mona ke makambo ngo e rien na kata Bible na ba richesse na makambo e na kata Bible ke e na kata Bible to mona makomi pe le baka makomi be écriture le baka yango ikokisa mi te bango nde to comme siko na fin des temps fin des systèmes donc fin des temps il y a fin des système na bango sili ba yiko comprendre que bango basaki batu ya mai donc makamno ba puissance mo sa mimi na mayo oh jésus bon le mayo mido oh atabelo na mayo oh boy mayo siko to comme la période ya verso déjà le quoi ba période ya kimbangu ne di kimbangu afutumuki siko moyindo mayire bandiko fungama abano comprendre ba réalité ba vérité et place siko pa mundele akomeli na kanda yango aye ko créer siko covid-19 pour faut éliminer faut ça ba yo comprendre que niveau to sali ti na moment o na lo banabino bazoleka ba réunion oyo ka ordre mondial ba créer na ba ordre mondial ba créer na ba vaccin makamane pona yo muindo ba okota ba réunion nene ke muindo ko leka te ba ko botle biso boko te ya bo moni président ya France azoleka ba ka ke soki to salini te to ko bunga to ko disparaître bino bozo mona ko pa biso soja na kata église biso Jésus nzamba lo baki boy ndenge to sala boy oko pambama oko mona boy oko kende boy mais y a rien mais bango bazo sala ba makambo oyo eza réalité o bazo memela biso que bango ba disparaître ba komi ko sa ba stratégie na bango ba ko sa makambo na bango po to ko ko le kabango jamais to ko avancer ko le kabango jamais moyindo
Pourquoi vous comprenez? Pourquoi vous faire disparaître mayele ya batu na kat na mutu bozo bébé sa batu ko nyu ko na batu na moi mo keu bazo zwa ko flatter bango ko zo ba dimi na bango ko zo ba offrande na bango ko zo ba kamane na o leke to ye ba siko niveau ni to ko sala makamani to ko sa tana bamboko bon moni na kat na covid nde ba sala biso nde ba nyoko biso na bino bato ba changer na nationalité bo na kat na Congo po bozonga koto tala ndenge bazo traiter bazo zo ba mendele ba kei mais yo malgré nationalité na yo tala ndenge basala kat no mais zo lobela bino le côté pourquoi moyindo mutuzo fungwa mate pourquoi oh nzambe na nga nzambe fungwa na mayele ko kimbangu na bakoko oh bakoko biso to zakaka faut invoquer bakoko na bango to invoquer ba Abraham na bango to invoquer ba Moïse na bango mais baza ba saint baza ba kufa saint oh babenga saint po mutu babenge saint faut atra mutu kufa mutu so kufi ne babenge saint ndenge to bela par exemple nzambe ya Abraham nzambe Dieu de Moïse Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac mais tout bela ba saint ba kufa bato ba kufa donc sikoyo biso nde to yale ba yindi to ko ba teke nzamba kimbango nzamba kimpervita to ko lo bango to ko lo biango eza péché eza mabe bomoni kaka boy to ko avançaka jamais kaka boy to sala ke le côté tant que toujours reconnaître ancêtre na biso te o ba kufa na ba Amérique ba kufa partout biso to za na ba ancêtre bele ba kufa pona ntina ya bato ba nyola bango soki to belele bango niso ba futu moki ba lamoki mundele ya ko pakata mbango mundele ya ko zala mayeleti mais le corps la biso soko to kumisa kaka o ya bango to binga kaka ya bango to zo matisa siko pouvoir bango ba vanda na bango ba to réussir tala ba cité na bango de bazo bonza tala ba ndako na bango tala makamu na bango tala ba na bango bino bo la pona nini bo bele la banzambe na bino te siko photo la musa ba esprit ya biso ba koko ya biso ba neno ya biso ba kufaka yango kimbango aye azo bimbela moko na moko bato muso bazo mona kimbango ba muso bazo kimbango ko yaka te pa bikisa biso ya ko bikisa biso mais biso moko nde photo data état d'esprit ya kimbango donc esprit ya kimbango fait kota moko na moko ili ko bateke kimbango faya non état d'esprit nde kimbango za état d'esprit photo data état d'esprit ili ko bake ya ba koko na biso parce kimbango accepta kite makambo na bango andiba ki bozuba na bango te abaki non ba côté religion le baki non Proverbe 22 verset 28 zo bate mabele o bakoko batikela biso jamais bakoko kabola yango jamais bako longola ta eteni moko bébé so tika mabele zo kende et puis yo pasteur yo mosali na nzambe na prophète o comme na complicité o teka mboka comme na complicité comme collaborer na bato po mboka kende vraiment bezo comprendre te pe boyebi bango bo vandi bozo lo bate boko telemisa ta mboka te boko telemisa ta ba peuple te donc toujours to perdre kaka kata mboka oyo balingami tala Russie tango Russie bango nyonso baza bandeko mais mwana moko na kati na famille wana a rebelle na ye o ba bengi Russie a rebelle nini akomene rébellion a sepeli na yete nzamba lati ye kaka na makambo bazo sala biso na banko wana ye pe akoti alobi non ekosimba te asali nini ake ba prière na ngomba te akoti makambo nini azu minduki alobi bokomona Russie azu minduki ake ba prière te ake ba veillé te ake ba ngomba te même hier Ukraine mutu ba yiko take Ukraine ba take Ukraine asali nini Ukraine pa ke ake ba veillé ake ba prière te bango pe ba bon malgré ba yiko take biso na niveau tozali biso nyos to ba telemi la kat na Ukraine ba biso ba zuba minduku ba zo défendre mboko na bango wa bundela mboko na bango ya biso kaka to kele na ba prière to bondela to pesa pa ina nzambe akotala likambo bandeko non ngai naza prophète nayi ko le bakata non moko na moko azwa conscience que mboka se kenda et kenda peso kende pe pour nini biso nde basali na nzambe na lobi bien basali na nzambe na ba église esengeli kangama faut fermer les églises pour mboka na biso et avancer to kangana na ba église to kangana na kota biso nyos to kangana na ba église to tala na pato kende parce que bato nyos to bakoma kaka sport na bango et puis distraction na bango comme kana l'église na chorale ko yemba na masanga na babar na ko bien ce n'est pas mboka ko développer na église te ndeko développer nzambe mutakosa nzambe apesa biso mayele apesa biso boanya apesa bokonzi na kati na mboka na biso apesa biso richesse maintenant eza biso nde to ko défendre mboka na biso nde to luka to sala mboka na biso mission na biso to te ya bandimi basali na nzambe to te ya bandimi to lamusa bandimi balongwa na kati na likambo to bisa bango ke mboka se ki eza suma kama ba prière te eza suma kama bangomba te eza makama ba action to telema to loba pe mokile yeba e mona soki to tala to bonde to senga roi divin o elingo ba te mukonzi moko boye spiritualité e ya makasi azali déjà
nzambe asatindaki ye oyo ozomona kimbanga ozoloba azali déjà aotambola ye nde moto aya kokangola biso mpo na niveau bango bakomela na niveau bango bakoma na baloba boye na boye tokokoka te esengeli soutien moko wana eza spirituel na spiritualité na biso na science na biso na baafrikain biso nyonso tosanga tokoma eloko moko eza likambo akokabwana te eya likambo oyo okembango se te sikoyo nde tozali ngai nazokabola bato te na bino nyonso na oyo tosambelaka wapi tosombe toya bandeko tosangana tokoma eloko moko po te tosala force tobondela po te mboka sekei afrika ezokokende bamalie batelembe bazotala biso bazomona biso bavrai zoba parce que bato bazoloba mais bino bozotikala nsima nini bazocomprendre te bazobuba biso bozoloba baprésident bakosala di mpo bango moko deja baza baprisonnier si bakanga bango bakosala eloko te eloko moko te donc biso na kati na biliki tozala badroit to te parce que beaucoup de pasteurs oyo bomona wana basomba bango baza bato na bango baza wana bango wana binemi na biso mais tobenga bino boya bocomprendre ko bocomprendre peuple ndenge azosouffrir bocomprendre ndenge mboka ezokende na nsima na biso tokotika nini ngai nazoloba na kati na bino oui je suis un serviteur de Dieu mais prophète akotika mabele na ye ekende te akotika mboka na ye ekende te akotika te souffrance oyo ekontinue libera soki bakoboma nga mpo na maloba nazoba baya baboma mpo kimbangu mpe baboma ye kibongo baboma ye bosuba nana kokufa te mais esengeli maloba etika esengeli pouvoir etika esengeli bokonzi etika boyebisa bana na bino na oyo baza na kati ya poto bino bapaster boza na poto boyebi badéveloppement boyebi makambo ebele pourquoi bozolalisa bandimi pongi pourquoi bozokanga bandimi boye eza nini bozoloba na bato bozopesa bato moko espoir nini ekosimba nini ekosimba mondele azokende kosala azosala makambo nene mpo azosala biso makambo bozomona azolanda biso bapongi bango wana bakoti bazochange na ye baeglise na bango oloba nini mpo église yango ezaka ya bango bazochange civilisation na bango bakochange bible na bango yo kotelemela yango te otelemela na nini eza ya bango eza ya bino moko église na bino eza nini bino moko culture na bino eza nini bokotala ta makambo na bino to bokotala moko na bino bato bobomba histoire ya batata na biso akala na bayaki mbao bokundula bahistoire boteya bahistoire boyebisa bana meme na kati na classe po te manque d'histoire manque ya boyebi yango wana mpe bamisusu bazobude bazocomprendre te efongoli tofungula mpe bino moko bokota na kati na conscience et puis ye moko mundele asa comprendre histoire akakokomprendre biso ke eza ngonga sikoyo moyindo akomofungula mpe azoloba meme na papa azofungula azoloba me bazoloba kuna bacode mais bino bozocomprendre bolala bapongi bozoya kaka kodistrait bandimi babinemi oyo tozobisa bino nayebi bino ndambo me ngai nayebi ebele nayebisa bino ke ngai nabima deja na makambo wana nazalaka su te do botyanga na makambo wana te naza su na molili te namoni mosika balingami mona mosika comprendre maloba oyo ekoloba naye kovexe motu te naye kozokisa motu te mais naye kofaire comprendre bino niveau nini tozali position nini tozali toza ciblé nde tozali ya toyebi te oyo ezoya lobi bakokalekile biso nini nazoyebisa bino ke mboka oyo toza na kati na mboka poto oyo tiba wapi tokokóma na moma moko na noir okovivre ti okokóma na moma moko tokozonga lokola na fulafula pena donc ngonga oyo ekoki moko na moko bana komilengela ayebaka ka position na yeke nzela afrique kuna omilengelaka mpo bango bazokende de bazobotola bomoni neti gombe nyonso ekomi ya baindien ekomi ya bachinois biso bakongole tosata na magasin moko te bakomi kotindika biso bakota babumbu baselembao bakinsuka bango bazoganye tere bazokota na bandundu bakoti na bakongo bazoza me mboka ezokende biso tozoteya kaka tozosakola kaka donc tokoloba te soki olobi kaka akota mosuni akota politique mais toi yo nde ndoki yo nde oteka mboka yo nde moto ozokaba mboka parce que esengeli tobondela roi divin ayali roi divin yali mfumu kimbangu alobaki roi divin azali soki azolobaki bakimbangu bayali bazobotama mpe bayali bokomona caractère manifestation moko kosalama mokili kolenga mokili kokamwa parce que biso toza na nguya omoni mateya elobi nini mokonzi na biso akotelema mateya elobi na proverbe oyo 23 9 à 11 ke mokonzi na bango akosepela te babotela kaka mabele batata na biso tokolela na basimetiere tokobondela tokokenda batombe tokolela tokobelela bakoko na biso balamuka parce que bitumbo biso moko tokokoka te nifu bakoko te bayebi bien ke spiritualité na biso eza makasi bakanga bikeko na biso bakanga bakoko na biso bakanga bango moko basalaka biloko bakoko ya biso yo oza chef coutumier okoma totiki bokoko na yo na bapaya mutu oyo yebi te na kati na mboka aya kokoma chef coutumier na mboka na bino aya kodirige mabele oyo ayebi te esa ezala
hein bacimetière na biso abandonné makambo nyonso abandonné banda bakobunda mais lemo ekufaka te même bacimetière oyo bakufaka te baza bakoko bango nde bakobunda bango balamukaka oyo boyokaka ke kimbangu abelelaka basoda misato babimaka babundela biso ezalaki bakoko ya kala baye kobundela biso mais biso tobelela bango te to abandona bango bakoko baolela tokomi complicité na bato baboma bakoko na biso bato baboma bango batia bango na esclavagisme biso tokoma kobidela bango tokoma kokumisa bango bo bakoko bakodefendre biso ndenge nini bango bakoma koyokoma kolobi na bango mpe bana na biso bazoba te biso tokangama bamiso bakanga bango na kati bapoto basi yo omonaka kaka soki mokonzi moko ya mboka na biso akufi meme corps na ye eyebanaka te toyokaka ya bamobutu toyebi te soki corps mpe ya ye bakoluka bazwa yango kaka bazwaka kaka oyo ya biso malamu balingami c'est très difficile léo na yana aza déchaîné mpona ya kobimisa mosusu ozala kati na nga mais te mosusu tozozela kenya koloba ngo après mais orke retard esengeli boyebaka yango ata bondima te l'essentiel na lobi l'essentiel bocomprendre ke moko na moko analyse epese mayele mpe moko na moko ateya apartage mateya oyo akabula yango mpo te tokende na kati na biso bakolonga te tokotikela bango te nzela tokotikela bango nzela te bakolonga te tokotikela bango mpe nzela te tokotikela bango nzela te voilà nzambe na biso tozobelela ye bobelela bakoko tobelela nyonso tokende liboso nzambe na lola amona bino bopartage mateya oyo bokabola yango tozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembele TV nzambe na nguya Dieu créateur amona bino bolamuka nasengi bino loko te mais nazosenga bino conscience ke nde toyala toana danger so bozoyeba te bapongi tozolekisa na kati de l'église wana ce n'est pas le temps maintenant ata bokobondela eyaka po simba bino ngonga moke mais na motango molai te parce que tobondeli maintenant c'est les actions faut muta a réveiller bolamusa boteya bolamuka bobanda kotanga bokota boépouser boyoka ezalaka so okomboyoka bakomo olobela makambo ya mboka na yo olongoli page wana omoni olokola nedi koloka mais ozo comprendre yo nde baloka la muka ngonge koki compte PayPal yango wana na kati na chaîne na bino po te kosala misala na nzambe ekende liboso chaîne na bino ekende liboso bopanza chaîne oyo ekende liboso nga na obanga te nga na oloba vérité nazoloba pena makambo ndenge ezali bamiso bazolenga bamiso bazo peut-être mpe bamiso tana na bango kokote mais yo tana yo kokoka lobi tana yo kokoka lelo te okocomprendre makambo bakosala yo nde elobi okocomprendre na kati na technique tozalaki bongo na Gabi Badona tika te nzambe na lola amona moko na moko apambola bino tomonene mbala nsima balingami eza ya biso makambo wana ewuta na biso bakulu makambo eza ya biso tozongela masolo na biso fo ezonga bakita bamata basala baavion basala baarme oyo bango balingi me mokonzi ya babiloko wana eya na Congo eya na Angola eya na Cameroun eya na Centrafrique eza ya biso eya matière na biso bakodomine biso te bana na biso soki biso te bana na biso fo bazongela makambo